Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende. Edino image, motazo panza sango ya Paris, partout. Ye to bangela kaete, ye pona bilili to longola ye. Edino image, panza sango ya RDC, panza sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image panza sango ya Congo. Edino image. Panza sango ya bilili. Edino image ata mutu tengama kokamwa. Panza sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko panza sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bonjour peuple congolais au bazo landabiso siko na panza sangwa Congo oya Edino image wabino ndeko kulutu Magellan comme d'hab na yeka kapona kosola mikolo eza makambo ya politique ka to sola makambo ya RDC ya mboka na biso yango ndezo opprimer yango eza liboso to kolanda Union africaine uti koloba na gouvernement congolais ou ya occupation qui va suspendre nomination na bango o ba uti ko sala na élection o uti ko leka o bango ba bengi ke proclamation ya ba résultat mais selon la diaspora tout monde qui za na nomination la preuve en est que ba député oyo ba proclamer ba misi ba kombo na bango sans kutu ke ba silisa ko sala ba comptage ya ba bulletin de vote. Mais de l'autre personne a émis que c'était et pas il y a bah sympathisant bah partisan il y a IDPS plus précisément là mais c'est fils Mukoko moi dans la base en tout cas mais c'est Mukoko dans le but tout d'abord bravo félicitations à hauteur au la émission Salina Ser Nabiso Anya Star na chaîne na bango Ndika. Vraiment la félicité qui Charles Anya Star a posé une question à Kitoko, ou répondait à Kitoko, ou tenu message et pas il y a Balouba Nyonso que toi on a besoin de tribalisme. Bravo monsieur Mukoko dans l'andaka mingi. Au lobby que Batu Oyo, Bavandana Kassavou, bien que c'est pas tous les Congolais, tant que Kassavou né. Oh bandi kwa Kassavou nde ba usoki ma poste na musala ba komina ba mbongo ebele non c'était pas tout le monde utangi ndenge mo pe na temps régime ya Mobutu pe ndenge mo lisusu na temps ya le vieux musée Kabila vraiment na sepela ki mingi na ba idée na wana fils Mukoko mais à un certain moment na monaki au lobby na Anya Star que na gouvernement ya Monsieur Félix, et vous avez le gouvernement d'ouverture au bazar, la diaspora surtout, bazonga, baya, ko travailler dans Mboka, de façon que Mboka ait progressé, état des droits et zobanda. Fils Mukoko, yo pendant la conscience na yo, ba député wana, na élection provinciale wana, na présidentielle vraiment, oza na conscience na yo. Dans mon garçon très conscient et en plus ils sont très intelligent. Oui bah histoire, il y a un gouvernement, il y a Afrique du Sud, il y a un pays belé Afrique. En tout cas côté là, le mec est bravo. Mais la conscience na yo, pendant la plateau moko boy, oza sir pendant que ba résultat wana eza exact. Mais yaka o répondre à une question là. Deuxièmement, vous blanchir, mais c'est disant Kaname, Kabila, mais c'est disant Kabila. Vous blanchir, biso ezo les kabiso te na gorge. Parce que secret à ce pays, et ça n'a pas mon corps. Faire respecter les lois du pays. Bino loka bouti ko blanchir, au lobby boye, que M. Katumbi na poto, aya azonga na pays aya kofuta nyongo na ye oyo l'état congolais a condamné qui azana mitif ya l'état congolais la justice congolaise bon loka bo blanchir
bacriminel oyo baboli bandeko na biso na est balider na bango bongo sikoyo pourquoi pas koblanchir monsieur Moïse Katumbi mitif oyo asali oyo grave ntango atambolaki na monsieur Félix Tshilombo na États-Unis na bamboka ebele na Europe awa toyokaka jamais bolobaki yo monsieur Katumbi aza moyibi asala boye nalobi teke na innocente ye wana eza role ya justice mais bofingaka ye te bofingaka bemba te botala nsima bozonga moto mais c'est fils mokoko yo sololaka na moto neti Félix Tshilombo boblanchir mais c'est Kanambe nga naza na témoignage ya fille moko azalaka na kati ya monde naboyi kotanga na nga kombo na ye fille wana mama na ye akufa na Mongwalu na Ozaïr na sous-région ya Ituri bato bayebi Bunia Mongwalu za à peu près à 40 ou 50 km ya Bunia mama na ye akufa na hôpital ya Mongwalu hôpital ya Société Kilomoto akufa kuna papa na ye akufa na Kitona tango papa Kabila yaka batindaka basoda congolais na Kitona papa na ye akufa kuna papa ya fille nga na yebi na préféré nazala anonyme na kombo na ye mais c'est une histoire vraie eza kutu mensonge eza histoire vraie fille wana akufela 3 sœurs bakufa na maladie ya sida oyo bazwa maladi wana kaka na ndenge batuti bayaki ko envahir mboka na biso aviva même na milieu ya ba James Kabare la fille la vala milieu na bango na Kinshasa mis à part 3 sœurs na yo bakufa domestique na bango batini ba obligeaka ye a violer sœur na ye moko na tongo elandi bakuta domestique na bango a cependant akufa na pendaison parce que asupportaka te kobimana mwana ya patron na ye donc 3 sœurs na ye akufa na sida suite ya viol mama na ye akufa na Mongwalu papa na ye akufi na Kitona ça fait 5 na domestique 6 3 frères na ye bakufa na Bunia na sous les gens Ituri kaka na envahissement ya batuti bato baboma ye batuti rwandais bato baboma ye 3 frères na ye wana 3 frères bakufa 3 sœurs bakufa pour la violation ya droit na bango na kati ya mboka na bango République démocratique du Congo fille wana ba viola plus de 30 fois na batuti rwandais na plus de 10 personnes abenge ngalobi na ngai kurutu Magellan ngana zela toujours ba rendre biso honneur na biso ba victime suite à envahissement ya pays na biso par les Tutsi rwandais et leurs acolytes mais comment Félix Tshilombo na bato na ye ya IDPS ba blanchir bato wana nyonso mwana mwasi azolela azondima te likambo ya ndenge wana RDC ezali Afrique du Sud te Afrique du Sud ntango basanganaki basud-africain d'origine africaine na d'origine étrangère ntango basanganaki na sortie ya Mandela basalaki élection juste claire et transparente parti ya ANC baye kobima majoritaire mutu atrichaki aza te mais oyo ya RDC ezomona na miso eza tricage nalobi te ke aya nazokumisa Fayulu aya nazokumisa Félix là je parle en tant que citoyen du Congo sans snobisme sans fanatisme nazoloba droit ya peuple congolais pour na obongisa mboka secret ezaka nango kaka moko faire respecter les lois oza na permis te otambusa
voiture, ce qui n'est pas le cas chez nous. Papa va jouer à la retraite, va foutre à la monter, va jouer à la bateau, va jouer à fonctionnaire. Ça, c'est au Zaïre, au Congo. Dans un beau-frère Nangaï, à celle qui demande un passeport d'ambassade à Paris. Première fois, Tindi, à Tiembo, on a compte l'ambassade de Zaïre, il y a Congo. A joué accusé de réception. Bon, est commis. A Kekuna ba ebisi ba mona ki mbongo te. A bandel sur deuxième fois. A tindi mbongo na compte bancaire ya ambassade ya Congo. A Kekuna ba lobi ba moni mbongo te deux fois. Mais à ça la preuve accusé de réception. Bino bolingi makambwana continue toujours. A tout nimbongo qui a baébissé ministre de ministère de Baliaki yango. Petite sœur na biso afanda en France pour avoir passeport, on a mis à l'ambassade à Paris, à Ketina Anvers, comme ça passeport en Anvers. Ba meli mbongo wana. Wapi état des droits. Allez, état des droits c'est comme il faut que blanchir batouana. Ou ba nuire pays na biso na marque wana. Ça ne peut pas se faire. Baboui batuna kikwiti. Hypothèse plausible. Nous na bandundu. Biso sala ka ba guerre ethnique te. Oh bangala, babundeki na ba Congo, oh batabandundu, babundi na baluba, exagère na biso te. To boyi yango. Bato bakufi na mboka wana kuna na bandundu. Eza ba Rwandais o ba yaka na ba ngombe ba ngonde ba bomba ndeko na biso wana. Biso tous violents, tous un peuple moko parmi, si c'est pas le premier, parmi les peuples les plus hospitaliers dans le monde. Bobo to na biso yangona ezo ma faiblesse, ba bazo profiter na yango. Prochainement, tout ça le recensement attend à internet. Chacun a vous proclamé dans les parents naé, ba poko naé, ba ndeko naé pour infiltrer ba to na pays. Si les médias wana ya Kinshasa, ba journaliste congolais, hein? Ils ont un pays, le bin papa wemba. Le beau c'est là qu'on passe des soko bete ni moto. Ah pesa ka ngenge. Eliezer azawa osenga bambongo à l'étranger. Mais ngali on a lobby dans sa famille tout mis à mambo. Koko nanga luzaya, koko nanga mususu. Tende. Mais il est au monde qui suspecte lelo. Attends les biso koko na eti. Kaka munoko na media, munoko na media. Tangele biso ba parana yo, tangele biso ba koko na yo. Balo boza suspect, batu ba lobate Eliezer. Tangele biso ba koko na yo. Eza ya kobomba te biso ba congolais, to yebi bato to tangala na classe na babunya, na batine de lemba, ba biso batanga na babosomi na bapidus. Donc profiter que entre parenthèses pour la pidouso ils ont na chango kuna. Mais c'est Félix Tshilombo bakona ko sala élection na kuna. Pour na relaxa force ya chango. Bato balobaka oh chango boye na boye, bomoni force. Tous les présidents basomba toujours ndaku na chango bafanda kawana. Kasavu bafanda kuna na Jil Brasserie. Mobutu afanda na Ntsele. Papa Kabila les pères. Suite ya ndenge ba takaka ba Rwandais batakaka pays na biso à un moment après ça bango cadeau ba futa mai te na courant boye bien soit disant Kabila afanda na mboko so ekinga kati bon est-il que Fayou Lazare ressortissant ya Tchamou mais c'est Félix a voté na Tchamou voilà Valérie ya Tchamou bato ba budaka wana donc ils ont une émission mobimba ils ont la carte internet. Donc, il y a des IDPS, vous voyez, il y a des biso, les Congolais, tout le monde ethniquement. Tout ça, il y a des biso, il y a des Kasaï, il y a des biso, il y a Kivu, il y a des biso, il y a Équateur, il y a des biso, il y a Chaba, il y a Bandundu, il y a Ozaïr, tout ça, il y a Bandeko,
tozali adversaire politique. Oaza ya Fachi, oaza ya Katumbi, oaza ya Bemba, oaza ya nani, oaza ya Edino Bilengi, oaza ya Pati Mbengani, oaza ya Parigo, oaza ya Petit Chinois de Kin, Chinois de Paris plutôt, oaza ya Jetem Fumu, toza batu moko. Donc tout ça adversaire politique, mais tout ça bien ennemi. C'est comme les Tolingama Viva. Ils ont la société, et pas où est la société, mais où est l'État, nation, l'intérêt supérieur et en bon cannabis. Tout ça bien ennemi. Ouais, les partis moko boy. Et ça choix na e. Mais business tout ça ba na école moko. Il y a encore un fils moko. Vraiment félicitations à l'idéologie na yo. Mais et là on a aussi ngayo ceux qui vous avez le makambu kuna na Kinshasa ceux qui vont blanchir ba tuti oyo ba envahir pays na biso ceux qui na ba balabala ba mona na kate ndenge Jean-Marie alobaki yango Jean-Marie Kasanda alobaki yango na émission moko na nani na ndeko na biso Adi Londole Jean-Marie Kasanda lobi na ye Adi Londolo yo oye na Kinshasa. Est-ce que au monde ba Rwandais mais ba Rwandais so ka mona ibona balabala te mais c'est Jean-Marie Kasanda. Ba Rwandais bazana ba bureau. Bazo diriger ba pays na biso na ba bureau de la présidence na main. Juridiquement ba côté ba conseil constitutionnel nyo so bazana kati. Ils sont infiltrés par tout les médias. Il y a un moment où on a parce que les gens qui font poste à Minene. J'espère que prochainement, les journalistes vont aller à Kinshasa, mais c'est quand ça va. Alors, tout dans cette question, on a été. Bon, je vais bureau. Je vais un passeport, je vais un bourse, je compte à pays, je vais un étranger. Il faut que les gens soient en tout ce que les gens ont il faut répondre à la justice. Et ça normal. Impunité. Et ça mabé. Les solides européens, ça va venir. Tout le monde a demandé, nous avons fait un hymne national de la vie. Et ça, chanson sacrée en Boka Abato. Bazo Seka. Ceux qui sont étrangers, nous sommes derrière les Rwandais. Est-ce que nous avons fait un hymne? Jamais. Union africaine, Union européenne, et le va suspendre les résultats, tant mieux. Mais depuis longtemps, il fallait appliquer droit d'ingérence dans la RDC, dans la République démocratique du Congo. C'est la démocratie, ce n'est pas la démocratie. Merci, merci, Bataï, DPS, Boyo Kingaï, Nengo Mesana, vous avez la conscience, il y a bien, ce n'est pas la peine. Il y a un maman nangai, il y a un tata nangai, il y a un vie nangai. Nous parlons pour l'intérêt de notre nation. Ceux qui ont été là, ils ont été là. Ceux qui ont été là, ils ont tous là toujours au moko. Boulaninga ou Abino Kouloutou Magellan. Je suis votre frère, du même pays. Je suis à l'étranger, mais né grandi dans Zaïre. Pour tout le monde, il y a Panza Sango Congo. Il y a un déconabiso Edino Image ou Edino Bilengi. À bon entendeur, salut. Bonjour à Malam. Et tu vas dans bino. Bye. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc la chance il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à minene été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote.
Maman Global PM Express. yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baide ya solo lokola Patrick Maloven. À aire d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Maloven ya rara il aura tout au day au Fred au wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC lo makasi oyo nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express Patrick Maloven frais aérien maritime téléphone Edino Image okozwa yeza kaka opesi o récupérer la Kinshasa Patrick Maloven Global Express bonne adresse y a pas de Mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Macadé poussa na Global Express pe avant d'idéologie en wana vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express ils ont aidé la population congolaise communauté na biso oyo toza na France pour la resunga ba déronation baza na étranger précisément na Congo Kinshasa na Angola et Brazzaville toza na tozotinda ba colis toza na ba fret oyo kinda ba conteneur le fret maritime na le fret aérien oyo totinda na avion totinda pe ba petit colis ba colis express oyo esalaka 2 jours et soki kaka wana te toape na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès kohésite te oyo komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelemasa